Basangwa Congo na banda ko na bino ezali tango oyo bozelaka proverbe 30 le messager de la bonne nouvelle aya ko yebisa bino makambo ya Congo basango nini ezoleka ba nouvelle nini tozwi makambo nini ezoleka na combat ezali bongo spécialité na biso na kati ya breaking news na kati ya Sentinel TV pe na kati ya Softkins TV oyo ezali télévision en live na internet emetaka parti ya Canada na Toronto mais biso toza awa na UK na Manchester na résidence na ya Mongalema awa na Manchester esika président ya diaspora azo régner azo coordonner pe azo détruire misala nyonso tu ya monde des ténèbres pe na ngonga oyo nazo tindika moto ya Yesu pam 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 moto ya Yesu e banda déjà kozikisa misala nyonso tu ya ba démoniaque ya ba kadia pemba oyo chaque pembe na fin de l'année bayelaka bato ba esprit de mort bayelaka bato ba accident bayelaka bato ba mort subite bana na nzambe ba oyo bayamba Yesu comme Seigneur et Sauveur na ba oyo baza na kati ya libunga prière oyo ezala na kati na bino makila Yesu protéger bino afin que bato na kadia pemba bato na misala mabe moko te as autorité ya kotoucher yo yoloba mbongo tolobeli mingi ba politiciens tolobeli mingi Kabila tolobeli mingi ba collabo mais lelo tolobela nanu ba combattant bien aimé combattant to résistant azali moto oyo azali nanu na éclairage azali bongo éveillé azali na conscience azali na amour du patrie pe amoni zinga na ye bato bazolinga koteka mboka na ye bato bazolinga ko détruire mboka na ye pe azui décision ya ko défendre mboka na ye azui décision ya kozala lokola Lumumba tant ozo boza combattant tant ozo boza résistant oza prêt okende ti baboma yo neti bachebea neti babanzana neti batungulu barma tungulu nde bakenda. Alors eloko nini tozo remarquer lelo na combat combattant résistant ana idéologie te ayebi même pas pourquoi zan combattant ayebi même pas pourquoi azobundela mboka ekokamusanga mutu alobi aza combattant bomona ye na meeting ya kamera akei bolobi mutu aza combattant bazomona ye azosoutenir Katumbi Moïse Katumbi balobi aza combattant bazomona ye azolia mbongo PPRD azolia mbongo Kengo azolia mbongo bakolabo. Bien aimé ndeko na ngai congolais congolaise tozo kolela plus de 20 millions de morts bato bakufa babenga bango ba martyr bakufi po na intérêt ya mboka ba se sacrifier bayaki na mokili te po bakufa po na Congo bamisusu batiki bana bamisusu batiki ba parents bamisusu batelengani mais yo ozokende kosuye to kofinga to kosaboter makila bato wana nyonso. Bien aimé ndeko na nga combattant bato bakufa bagangaka vengeance même en apocalypse ezolisa biso basantu nyonso to bakufi bazoyebisa nzambe venger biso venger biso venger biso ndenge moko plus de 20 millions ya bakongolais oyo bakufa kobanda na première génocide esalama na etango ya état indépendant du Congo oyo ezalaki Léopold de mokonzi nango bakata plus de 100 millions de personnes congolais maboko mpona caoutchouc oyo ezali kosala bapine ya mboka. Congo ezali esika oyo mikili nyonso tu makambo nyonso tu oyo ezosalama na monde ou esalaka na pétrole mabele ya Congo makasa ya Congo mai ya Congo richesse ya Congo tout Congo ezali centre mondial ya gravité mondiale ezali eloko moko te esalama na mboka oyo na mokili oyo sans bazwa eloko na Congo. Alors soki tokei na Hiroshima na Nagasaki na guerre mondiale bomonaki ke ba américain ba beta bombe ba biloko wana nyonso uranium eutaki na Congo donc centrale gravité ya mokili ya monde eza na Congo. Alors tant yo lobi ke yo za combattant il faut zala na idéologie il faut zala na idéal toloba neti lelo nga nazala na poto yo nanga toza na poto ozala na diaspora ozala na Amérique ozala na Afrique ozala na po diaspora ebandi à partir ya Brazzaville. Alors biso tozoluka tokende libérer Congo parce que ba Rwandais ba na kati ba Rwandais bazokonza pe bazwa bandambo ba Congolais oyo bapesi bango mwa ndambo parcelle opportunité ya pouvoir po banyokola ba Congolais basala mosala wana ensemble. Alors yo sikoyo lobi oza combattant yo sikoyo lobi oza résistant bundaka mpona mboka na yo
Bon, ovandi na poto, ou bien ovandi na Amérique, ou bien ovandi na Canada, ou bien ovandi na Asie, ou bien en Afrique du Sud. Au moins, yanke moko aye alobi ngai nazo ke comme président Congo, ngande président na bino. Ale yo po omoni yango normal. Obani ko lia mbongo, ou bien obani ko soutenir muto yo, azana na poto awa. Et pourtant, mutu nyonso to azoloba azokende kosala ba élection na Congo ou azali bongo sans information ou aza collabo. Mboka oyo ezali occupé basikola kango na ba élection te. Napesa bino exemple moko. Touti ko vivre na Burkina Faso, Blaise Compaoré accueilli. Mais système na etikalaki. Ba généraux na ba tenté coup d'état et heureusement population na opposition ezali mayele ba mateli coup d'état. Mboka na biso tozali infiltré na armée na basushi nyonso. Kabila lelo akoki kokende bisengimana ba Rwandais wana musu baza na armée ba kotikala. Do yo soko koti oza na obédience na bango te, oza mutu na bango te na ngonga muke ba kosala coup d'état. Or, po ete tosala ba élection en solo eloko ya liboso ezani tosikola bato wana nyonso tu na soulèvement populaire tobenga na bango na nsima nde biso na biso bakongolais tosali dialogue na intercongolais intercombattant après toke na ba élection. Alors ezokamwisanga tala meme lelo oyo tolobi toza bacombattant mais soki toyebi makambo nyonso pourquoi tozotourner na rond point, pourquoi tozosala ba vidéo oyo against oyo oyo azoswanisa oyo oyo azofinga oyo oyo azoba oyo botala ba vidéo nanga nayaka kaka kosala ba analyse naye kofinga mutu te mais naye kofongola lisusu mutu miso bien que na mboka na biso tozali awa bandoki baya bato misala mabe baya misala na bango kobebisa réputation ya bato misala na bango ata azolia na ye tozomela na ye na se azolobaloba mabe na yo musala na bango soki vérité balobi ofingi bango soki esi bango botika kondoka botika koyiba botika kisoloka bokotaki pastora nzambe ayebi bino te bozosala bavantile boya koyamba yesu bamoni yo mutu mabe na likopa na bango ya bato ya basoloka basala baclique na bango babenga yango baeglise mais pourtant basala likopa bandoki na bandoki mpo baloka. Alors namonaki ndeko moko mpe atunaki nga ndenge nini okoyeba ke esika okendaka eza bandoki te ndenge nini okoyeba ke pasteur ozosambela na ye aza pasteur lokuta. En tout cas avant tosisa nakopesa réponse. Combattant azali mutu aza éveillé, combattant aza mutu aza nanu ndenge moko na soda makila na ye eza mpo na ekolo, makila na ye eza mpo na baintere na ye te, makila na ye eza mpo azwa bankentu te, makila na ye eza mpo azala célèbre te, makila na ye eza mpo akoma number 1 te, makila na ye eza mpo asala succès te, makila na ye to evideo na ye eza mpo ekangola mboka. Bien aimé tokomokenda ba 50 bamosusu esi balegisi ba 50 sikoyo tokovivaka na mboka na biso mokolo nini tokosalaka mokolo nini badiplôme baklasse oyo totangi tokometre makambo ba matière tozwi en exergue mokolo nini toyaki mpo tolibela te bayembi baparolier balobi mbomengo tokozwa mais ata ndele fu tozonga kini le grand nyarka alobaki mokili yango tour à tour emema solo tour na kini ndaku na kini makambo tu na kini sikoyo yo pale car oyo somba awa oyo eza mboka bapaya eza mboka na yo te elamba poto voiture poto elengi nango ezaka na kini botuna bato bakenda na Kinshasa biso tokenda plus de 20 fois avant tokota combat toyebi elengi ya kokende Kinshasa na car na mantela mabien mais comment yo lobi oza combattant bakomi kouza yo bakomi kokumba yo likolo ya 100 euros likolo ya 20 euros likolo ya 200 euros likolo ya 500 euros ata ozoleka osala video na sa motema na oza conscient ki okomi kocollaborer na binemi ya mboka okomi kocollaborer na baservice ya barwandais okomi moto na bango combattant oza combattant ya ndenge nini oza na combat mpo na nini alors okoki kosala makambo ya kobatama me nzambe na likolo nzambe ya Israel azomona nzambe ya Congo azomona nzambe ya mfumuki mbangu azomona emakila ya bakongolais oyo ekenda bamartire oyo bakufa bapeti lokola baCédric batoto bakufa na baélection ya 2011 avant baélection pe après baoyo bakundi na bafosse commune makila na bango ezoganga vengeance soki ezwi yo te bana na yo banoko na yo baneve na yo bakoko na yo bakokokokolo na yo bakokolo na yo baoncle na yo baonclerette batantinete na yo ekozwa bango parce que yo oye na kati ya komba po misala libumu etonda tala kutu mutu lokola Alpha Blondy
sorry, ou aza combattant à Côte d'Ivoire, grand artiste, il y a tout le temps. A commis ko sala ba vidéo, côté le ba musicien congolais. Alpha Blondy dénonce le mal congolais et s'en prend aux musiciens congolais corrompus et inciviques. Ndenge mo na ba politicien. Ba musiciens congolais baza ba inciviques, baza ba corrompus, ndenge moko na ba politicien. Alpha Blondy ayemba ba nzembo ya ko bebisa pouvoir o ya occupation za na mboka na bango. Aboya même kozonga na mboka na bango likolo azala d'accord te na makambo eleka kuna. Mais ba musicien na biso na place ba yemba po bato bazwa conscience bango bazoyemba ba bêtise bango bazoloka ba client na bango o asombi DVD na ye asloki yo akotiseli yo femme de nuit to akotiseli yo mari de nuit pe azokumisa nani pouvoir ya ba Rwandais kokumisa ba Rwandais yonde mutoza vraiment o balobaka nkebere na onosomba DVD to koyoka musique ya batande mwana antwanga na kumisi nzambe ndenga ya mbanga na yoka su musique wana te musique na yoka ezaka musique ya nzambe pe ya n'importe qui te na yoka kaka Alain Moloto na lifoko du ciel. Je crois ba deux personnes ba yemela nzambe solo sans tricage sans quoi bango puis soko zoka banzemo na bango eko kolisa ona makamu ngana yoka kaka banzemo wana na banzemo kala ya ba deningonde ya kala tango bazala babandaka sika wana tango bazali na bonzambe ba matu Samuel le babandaka sika na bazali na bonzambe oyo tu awa mawa tribunal mo boyoka ndenge Kabundi Walesa aleka aloba apesa mai kalambai bakisi boye diamo so bokali na mbir na ngabo komona elelo Kabundi Walesa ye wana banda edingwa revesaye na ndenge na revesaye bino mo bomoni ndenge adindi bana poto boni balongwe awa bakeku na Kabundi Walesa binisi bango asengi bango bambongo asali bango bavanti lelo ye wana akomi l'ombre de lui-même pona ni parce que atiaki temena proverbe 30-30 na lobaki lilobane na ngai alobaki na février na kokufa le 1er mars na bengaye na lobito comme le 1er mars na kufite c'est que yo ministère mesili mais batu bazana Kinshasa batu balandaka bayebi azwa batu bauta na poto o ngana bango to monana te Alexa bango na TV na Kinshasa ke ngana tindi bango bakelo tiele kisi azwa ndeko moko to sako travailler na radio télévision ya pasteur Sony na Kinshasa koleksia na TV ke pasteur Salomon Nengazawana abotisa basi awa akima na poto atika bana yango na pesa ki communiquer na benga na radio na pe na TV na lokola eza bana na nga babunga o nga na bota na Kinshasa bakima bolukela nga bango na luka bango na mwasi wana o na botisa baluka ponga bana na nga nyonso bazaka na Angleterre bamsu baza na Allemagne o na Kinshasa na tikata mwana te mais bakoko kosa na télévision nationale et lelo ministère na bango bomuni ne kauki edingwe asambwisi ya kitisi comment yoza combattant ozo fongwa mamisu te comment yoza combattant mais ozo bunda pona mboko te comment yoza combattant ozo landa pasteur un pasteur franc-maçon un pasteur satanique yozo landa ye oza combattant combattant za mutu afongwa maka combattant za mutu azan esprit ya basantu azan esprit ya kimbangu ya mfumu kimbangu alaki yuma te mfumu kimbangu azako bundela mboka na ye soki akufa soki bamemai na Lubumbashi soki akota baboloko po aboyaki kokopere na mundele na théâtre na bato oyo baza binemi ya Congo mais yo lobi oza combattant ozolia mbongo na bango bana no bakobela pulukanti likolo ya bambongo oyo ozwaka ozosalisa bafete ozosala nyonso to eza malamu mais ozolakela mabe yo ti na 4e génération parce que ozolia mbongo ya makila. Alors nangongo biso tozo discuter awa na poto tozo ko tourner tozo ko rompre ndenge bakinoa balobaka Kabila azokotisa ba pétition d'art pour un parlement et adopter nationalité multiple, c'est-à-dire que na Congo nationalité à congolais aux anneaux rwandais aux appels congolais aux anneaux brésiliens aux appels congolais aux anneaux français aux appels congolais. Obama asengi lisusu na Kabila alongwa na ngonga oyo tant ezali pour calamité aussi. Alors biso to préféré un combattant za muto azo préféré kokufa debout que de vivre couché ou piétiner. Combattant za muto ndenge wana azo linga kufa lokwa mobali que avanda debout aza piétiner na batu oyo baza étranger baye ko nyonga biso na mboka. Tala na ngongo yo lobo za combattant tango yo zo côté ka mboka Jeannette Désiré Kabila
Kyungu eza kombo asika ba kombo pesa Jeannette Kabila kombo na asika ezali Jeannette Désiré Kabila Kyungu alobi yepe akosala propagande akoma présidente à Congo. Donc Jeannette Désiré Kabila alingi pe akoma présidente à Congo. Tout simplement parce que yo nanga auto bebengi combattant résistant todo sala musala na biso bien te. Alors na Kinshasa kuna ndenge tozo solola trouble koti na église de réveil pasteur Kizamina Mukuna o azakane boxer alaki nganga toyebita kuma pasteur ndenge nini ba général Sonic Afuta na ba moto mokuna baza na trouble parce que ba limité na Sénat batia Cornélie Nanga baboye en tout cas Kinzamina na Mukuna bazo welela bazwa poste wana président Sénat bakoti salaire asuka pour Kabila zo kenaye bali ko lia asuka donc vous comprendre masolo on les autres un combattant azali muto azwaka décision sur mboka tango nazo bima nazo ke piquer eza pour intérêt ya poche nanga to ya mboka so eza pour intérêt ya poche nanga na ovanda mais so eza pour intérêt ya mboka sans calcul na okeni tango nazo ke dosala lumbe ezali pona yebana to ezali po bapesa nga mbongo mutu wana continue musala so ezali po bapesa nga mbongo mutu wana continue musala na tiki na nga na vandi mais so ezali po mboka na nga ezala malamu population na ngeza malamu nde na kobima voilà un combattant, voilà un résistant. Alors ezali mamami na ngonga oyo basango tozoyoka na niveau ya Kinshasa bazoyebisa biso ke Kabila qui se méfie de tout le monde dans son entourage, y compris même son propre ombre. Kabila na entourage na ya sa na confiance à mututé même lilingi na ye et comme bangisa ye. Kabila qui vire déjà vers l'enfer au décor du conflit médiatisé entre Kabila et Moïse Katumbi, qui sont des alliés de longue date. Basali conflit moko médiatisé, basali théâtre moko pour ba faible, ba kansande Moïse Katumbi azali vrai opposant, to vrai successeur Kabila au raison dans théâtre et aux médiatisé. Il faut savoir que Moïse Katumbi n'a jamais été et ne sera pas un opposant à Kabila. Moïse Katumbi n'a jamais été un opposant et ne sera jamais un opposant à Kabila parce que les deux sont des amis de longue date. Les deux poursuivent le même but, c'est-à-dire la conservation du pouvoir pour garantir leurs intérêts économiques. Ils ont soumis au même maître Kagame, Museveni, l'Amérique, les États-Unis, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, les Juifs et les firmes financières internationaux. Ils partagent les mêmes amis et les mêmes idéologies. Bon, Monique, Atiana Eteko, Kabila, Katumbi, Moïse Katumbi, namonaki bato baleki balati babikoti donc na poto vena bato et boulou mogodo ozomona mari ba mendre mogodo ozo comprendre te bato ba eusu donc o comprendre te ba utara. Donc chaque activité, chaque mon pépé bango fo babima balati lati bikoti ba bosalino ba bi bango baza ba katumbiste. Olebo lo baboza ba katumbiste bo baboza ba kolabali baboza ba kolabo, boza ba traître ennemi à Congo. Alors Katumbi baza na idéologie moko na Kabila na nyonso. Soki mutu azoya kokosa bino na diaspora ke yende akokoma le prochain président Congo na bino bato bozolanda ye baze belé bauti Amérique, bauti France, Belgique. Olie baki nosala campagne na Kinshasa. Tomonaki Matungulu, professeur Matungulu azala les États-Unis, alekaki awa atindaki batune pananga après ake Kinshasa aza na terrain. Tout le monde qui ba professeur rebelle baza na terrain. Mais ceux qui bomoni mutu o Joseph Sabino qui a au sala ba élection na Kinshasa pour y aux approcher président Congo ou aza na ignorance ou ana ba démon faut délivrer. Tout aza collabo. Parce que mboka na biso Congo ezali communauté internationale mutezwa ngo ezali kopana bango ezala ferme na bango. Alors, au koki kokende osala ba élection te na mboka o eza sous l'occupation. Mboka eza sous l'occupation basala ka soulèvement populaire. Soki mutu ayesi bino ka ozala prochain président Congo, il faut yebisa bino na Kinshasa aza na armée nini
et puis na libanda armée nini ekoappuye soki na monoko na baélection soki na baventure bokontinue kolota bandoto tokotuna donc eza mawa mingi. Alors oyo aza kolabo ou nyonso même Vital Kamerhe ayebi yango ke akoki kokoma jamais président Congo parce que aya moto alukuta parce que déjà lelo bato bayebi ke aza identité na ye aza rwandais et abotama na Rwanda mais akoli na Kinshasa akoli na Congo alobaka akosa bino ke alobaka 4 langues alobaka 5 langues na Kinyarwanda na bomba koloba Kinyarwanda bato tu bayebi ke alobaka yango même ye kutu akoki kotuta tolo te ke akokoma président Congo pote ayebi ke badonné et ali ete Kabila na Katumbi Moïse Katumbi basigné baccord moko ya makasi bazobeta bale ya likolo po bagarder pouvoir na bango sikoyo yo ozolota ndoto ke président oza na ye ozolia na ye yo kozala prochain gouverneur lotaka ndoto malamu eza malamu eza malamu lotaka ndoto eza malamu eza malamu. Alors génie ezosalama entre Moïse Katumbi azojouer génie pe likopani basali na ba azojouer génie na ba Rwandais pe botuna ye likopani asali ye Moïse Katumbi Vital pe bake omona ya chichi na Bruxelles ponani pe to yeba papa Tshisekedi génie azojouer na kokendo sala alliance na Katumbi na Vital oya boma IDPS pe na kondima su kokende na dialogue na batu oyo pe lisusu entre temps na ngonga oyo Obama azosenga na Kabila akende avant ekoma trop tard batu tu bazolia mbongo pe perde toyebi bakombo na bino toyebi bandako bosombi botel bozotonga ba flat bosombi bozotonga bondimelaka nga tokobotolaka yango pe tokokangaka bino. Alors pourquoi Kabila et Katumbi pourquoi Katumbi voyage ensemble avec Kamerhe na États-Unis? Il faut que oyeba masolo na ngonga oyo Vital, les Rwandais, les collabos, les traîtres, l'ami personnel de Kabila, les fondateurs à PPRD, yewana na avion na Katumbi bayaki na Londres bakuta na quelques combattants bino bomoni bale bambongo boyebi bakombo na bango boyebi bango biso nso toyebi bango peto yebi bango tozala ba preuve makambo nyonso surtout na ngonga opportun to jijaka bango. Alors pourquoi Moïse Katumbi na ngonga oyo na Vital bazo voyager ba aux États-Unis avant ba voyager ba kende ko mona papa Tshisekedi na Bruxelles oza combattant zala combattant mayele wa mona poto fo fongwa makaba ko lekela ka yote faut yebaka pourquoi masolo ezotambola bongo sorry kokota bikota kota te kokota place mususu okatani likolo tikali ba place mususu ba groupe mususu ozolanda ekobebisaka carrière na yo mobimba vie na yo mobimba. Alors pourquoi bakei États-Unis pourquoi bakenda komona papa Tshisekedi et puis papa Tshisekedi na idée peut-être faut pas yebisa biso pourquoi biloko ndenge wana pe pourquoi Félix le collabo azo continuer kotindika papa na ye na okena dialogue pe à se permettre à sa Kabila à la noki dans un mois abanda déjà pour préparer dialogue. Pourquoi bazo tenir trop na dialogue wana oyo toyebi ke mboka wana eza sous occupé mboka wana eza na ba infiltré mboka wana photo sikolango na soulèvement populaire makamozo leka na Brazzaville te ya bino ba donné oyo soki ba combattant tout baza nango bayebi yango. Pourquoi toujours tourner na rond-point? Pourquoi toujours rond-point? Soki toyebi ba donné autour na lobby analyse on na lobby tango bato mususu baza mibenga ba combattant mais bazolia mbongo ya Moïse bazolia mbongo ya Vital bazolia mbongo ya Kengo bazolia mbongo ya Kolabo Songolo wapi ki combattant na bino wapi ki résistant na bino bozoya kokosa ba congolais to aussi pour rejoindre Kabila na groupe na ye izana batebele bakosa batu na combattant or que biso oyo toyebi masolo toyebi déjà que so rejoindre Kabila kala okoma jean na bango sans le savoir le colombo. Donc ezali mawa mingi ezalaki réflexion à retourna pourquoi ba combattant bazo rond-point pourquoi ba combattant tozo kolaté to sali ba marche
eza eloko kitoko. Mais après ba marche eza nini? Après ba marche eza ba contact, tokutani na banani. Est-ce que tokutani na ba décideur? Les tozo sala ba marche. Ba marche na biso les tozo sala. Après yango, ezo pesa nini? Il faut to yebe pesi nini? Prochain eloko tozo sala nini? Pour aider biso to kende liboso. Alors, opération assainissement de la ville et bandit. Nous avons déjà toujours côté na 11 mois, mois oyo, bakadia pemba ba se préparer pour attaquer bateau. Yangwana vraiment nazo senga moto na Yesu ezikisa bato nyonso bisala mabe oyo bazo telengana na ba ville na biso na Manchester, na Londres, na Bolton, na Birmingham, na Liverpool, na Sheffield, na Paris, Bruxelles, Allemagne, Canada, Wareva Bozali et Afrique du Sud, Kinshasa, partout où ali moto na nzambe et bandeja kozik sabino. Alors opération assainissement bandi. Un pasteur aza mutumoka tunainga un pasteur aza nani? Un pasteur azali serviteur ya batu. Azali serviteur ya peuple. C'est-à-dire ya peuple. Il faut accès na ye ezala free. Un vrai pasteur accès na ye faut ezala free. Anytime okoki komona ye, anytime okoki koyamba ye, komona ye kaka te me koya kosolo atani na téléphone ou bien na net ou bien na nini na nini ba social media batia okoki kosolo na ye na WhatsApp, na Viber, na babiloko wana nyonso tu batie wana. Alors soki pasteur ekoma pasi pona ozwa na phone to na social media, alors c'est un manipulateur, azali serviteur à diable, azo sala bon pour matsa bancher. Eza mawa mingi ezo tinda yo obima esika wana. Pona ozwa na phone, c'est un manipulateur, soko ozo lukaye ozo lekisa tango no pamba pe akomemona nzela ya life. Olie batu mingi na église na yo, o détruit mingi na communauté, olingi kokabwana, olingi kobongwana te, ozaka motema mabe, ozaka songi, ozaka kokanga batu na boumbu, na bakisi ozwa ou na mboka na bino ou na ba India, yebango ke moto na nzambe ezozikisa yo. Pe na lobiete attention na mutu nyonso tu oyo asala 10 ans, 15 ans, 20 ans na kati église, mais atika kindokite, atika misala mabete, mikolo nazokota jeune na 3 jours, pote moto ya nzambe ekende kopunza ezikisa biloko na bino pe bimisa bino poisa. Parce que boze ebele, bokota na l'église lokwa ba pasteur, mais bokota na basinga, bokota na biloko ba tata na bino banganga bozali nango pona ko détruire ko bebisa ba vie ya bato. Alors lokola bozolinga te, bokomisi yango entreprise na bino ko bebisa ka misala bato, moto na nzambe ezozikisa misala na bino. Ba groupe ya bandoki tu basanganaka na ba soi-disant ligablo to ba pesango kombo église, ba koma kuna pona ko bebisa, ko nyokola, ko sambwisa bato, nkolo akobimisa bino na poisa. Mingi bazana mangoma me baza batu ba touriste. Soki bo luki nzambe te lifelo koyamba bino, bino nde atuni koma mutu akoki koyeba ke azali na kati ya église ya mabe to l'église ba na nzambe te. Eza simple. So ke l'église omoni batu bakufaka. Mais mutu avant kufa azali na problème na pasteur baswana ki tout. Pasteur alobinga na kosambela nzambe osala pe bomoni akufi. Oza déjà na kati ya église ya mabe. So bomoni esika oyo basenga na bino mbongo ebele ba parla si miracle yango ya ba manipulation ya lokuta, mais bon nzambe ya solo bateya kate sur le retour de Jésus, bateya kate sur la repentance, bateya kate sur le baptême, boye ba déjà bozana libanda ya Jésus. So ken église omoni ete pasteur aza na groupe moko ya batu na ye ba vanda ba dirijaka église lokola muziki, batu wana bakosala ba ayant droit, bakoki kofinga, bakoki kosala masumu, mutu alobela bango aza te, me bato mosusu basali mabe baexpose bango sengeli na bino oyebaki boza deja bisika wana. Pe soko okei na église omoni mwasi azomvuka pasteur ou mwasi akoma pasteur, pasteur azotika mwasi na ye azala pasteur, amibenga pasteur évangéliste et tout, yeba deja ke bozali esika
ya to basimba franc-maçon. So aucune église oyoki ke pasteur azobota bana ya bizengi, omoni ke pasteur azaki na neve na ye, mwana na ye aza ndoki ode adelivre ye azongisi na Afrique. Soki pasteur mwana ne ba tiezemi ya mwasi eza eye, soki mwana pasteur ba tiezemi eza fosa pasteur eza faute ya mwana wana atambola ye mabe. Mais soki pasteur akomisi yango likambo ke non tolongola zemi po to sauvegarder église, donc aningo boma mutu po église ezala sauvegarder, boye ba déjà ki boza na église satanique bozo ke ngolek satan na mino pamba. So boyoki ke mutu boyoki ke aza pasteur Alexa mwasi na ye na butu alala ka lota ka bandoto mwasi na ye makambo ndenge wana boyebaki boza libanda, c'est-à-dire napesi bino déjà ndenge oyebaki boza na kati ya libanda makambo wana. Alors oyo tuna inga question yango napesi yo bato epe ya suka mpona koyeba koza esika ya mabe to ya malamu kota prière tuna nzambe Saint-Esprit alobaka soko bondeli nzambe yaka kopesa réponse. Donc mingi totunaka bato, totunaka ba pasteur, totunaka bato ba conseiller, mais totunaka pe nzambe azana alobaka. Alors masolo mususu yali bato na solo la kana nazozwa bibotu en fait ngai proverbe 30-30 naza na guerre contre bandoki nyonso tu ya diaspora et na guerre wana bandeko bondimela nga na betaka bango mabe na butu pe na moi yango monaka bakoma kosala campagne po na kosala ke bato bamonanga mabe, mais bato ya nzambe bazolinga nga na internet, bato bazolanda nga na yambaka bato uta un peu partout koya ou kopambola ou kovisite ngai atako bandoki bazosala ba guerre na bango ba complot na bango, mais ngai naza toujours ya kopamboma po nzambe aza malamu. Donc naza na bitumba na contre guerre ya ba monde des ténèbres pe ezotambola bien. Alors savoir ignorer certaines personnes et les chemins vers la paix intérieure. La vie devient plus facile lorsqu'on supprime ce qui te rend la vie difficile. Breaking news! Breaking news!